Longwa. Oh. Tozana kolo lupango lobi ayebi kututena tinzi ba degerpi biso. Biloko na ngaza libosona bima do atala baba akamata bima. Bobeta ka basasi bobomanga, bobeta masasi, bobeta masasi, bobomanga. Bobomanga bobeta masasi. Oh. Eza nini ngomboka ngopenza eza nini tokomi wapi Toma bela mama Denis ero penza mutu na ba droit na boye ko degepi nga bo sauter mur lokola ba criminel bazara pa nanga boyibi ba téléphone bozu ba masanga bonji ko mela bo panzinga ba écran ngana na nyonga ndako nazara na ba RS eza nini na mboka ngo oh boko bibisa mutu komi ya ko benga na batu ba pourquoi Bangwana bandi ko agresser ce qu'on se met qui n'a pembe aye ba possible bandi ko agresser mais on est où là ngana na problème na bino tenga na Olanda BRS nanga c'est vrai mais façon de déguerpir ngande ce n'est pas de la sorte BRS aokamwa nani ayako bimisanga na ndako BRS aokamwa toza na BRS na bavoka na ye BRS abi azan na problème na muna parquet asamba ba ngolo pango yo déjà c'est alonga mais comme yako menacer batna munduki pourquoi toza pi na mboka ngo non c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans respect. Boyibi ba téléphone na kati. Oh. Non, le quoi muto aki a pa na ngai. Tande bandi ko agresser bo frère nanga. Bo beta masasi batu bakufa. Mboka na bino, bakokunda bino na mapangu. Nana nyongwa mutute et puis ngakolo ndaku nanga nde nazane awa azakutu na avance ya mwa moko ndaku nanga na futa azana avance ya mwa moko depuis mars na sali 9 mois nyongwa ndaku te bozo potana mambo ndaku na bino problème te mais boye ko degepi nga sans référence numéro ni l'état BRS en Hollande référence illégalement comme ça illégalement na 6 heures escalader mur bo sauter mur on est où là mon Dieu on est où là oh péasson on est où là. Et puis bo benga nga bilo na msweza kati bozo bimsanga boyebite na sala dépense nini wana et puis non seulement ça ezala ba bilo na nga msusu ba bien nga msusu oyo et kota na contrat parce que BRS salobaki nana na ozwa charge a ote nana bilo na nga belé na mur bilo na nga belé za na sol boyebite na tia nini na nini na posa nini nani na droit nini nani wana boyebite mais boyeba mo bima bo benga nga mbetu na nga za kati bilo na nga za kati bo bwaka ngo toi na l'état te na yebite toi na yebite loani toi na mboko na yebite état de droit na yebite bazo nini bakanga bakiti nanga ba betanga masasi awa bakanga bakiti nanga papa Dolph zo bakiti na biso zo bakiti bakanga bakiti nanga ba bomanga libanda awa ba beta bemba journaliste là là ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, non, nyongo na binote. Nyongo ndakute. Préavité. Kolonda ko les 5 à 8 mbongo ya moi. Avance kutu ya 1 mois nazana toujours en avance. Mais oui, on déguerpir mutuna likambu na ngate mais façon non déplorer, façon de déguerpir nga. Hein? Ce n'est pas possible mon Dieu. Et fin du monde, bakunda bino na mapangu, bakunda bino na bandako. Bakunda bino na mapangu, na bana bino bakunda bino na mapangu. Bino bo décide la loi, mais loi nzambe za. O mutako la pa la mu ki te ponzamba la soki akolo pema. Tozawa. Pour déguerpir na bo sauter mur. Le quoi mutumo ozaka na préavis c'est quoi préavis leki na koti na mars déjà mbongo ndako na pesa na janvier 2021 mais nazo clé na mars parce que naza très large très patiente nde bande kwa kolonda ku bazaki awa mbala na na voyage ezaka mana na mois prochain nazo ndako na mars clé na mars lelo 9 mois na avance ya mbongo na futa kolonda ku eloko ezolekela nga bande ko nga kolonda ku yemoko akimite azawa
alobi nana na ebite na problème na mutu na parc na nini na makambo ndako te lupango na wela ngona mutu te azoka moponga na benga kieke ma Pauline ba ko de guerpinga elle n'était pas en ligne elle a continué en ligne ma Pauline azoka moi ndeko ya mbangu na bavoka na ye eza lupango na ye nga na ebite soki ateka ko bombela ngate aya ko présenter un nouveau bailleur et nouveau bailleur sera linga na continuer na été a opianga préavis il y a 6 mois et mes places commerciales et puis 3 mois de plus babimisa mutu boete ka bona 6 heures sauter mire hein bo bani ko yiba na bo yibi ba téléphone ba police ba yibi ba téléphone ya ba na balala ba chaîne à charge pourquoi escalader mire criminel ni nyazao bo escalader mire ndebo côté na tongo ça se fait pas. Hey, on va obima pardon. D'abord humilier mutu le roi mutara ba nyongo. Oh ngaya nganité. Non le ba ma Pauline attention. Boso na zaye mutu na sala ba crise. Quand ba sota ki wana mir wana guna 6 heures wana ndena sali pe crise. Ndena sali crise. 5 heures nandam, 6 heures moins. Herbe ko sauter mur. On dirait biso miibi. Oh là 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 mon Dieu. Oh là là mon Dieu. Et ça rata likambo tout na BRS, mais qu'est-ce qui se passe? Azata au courant. BRS a aucun mois, que ba de guerre pinga BRS a aucun mois. Abi nana nazan na problème ke. Ngana o réclamer ba droit nanga. Ba temps perdu nako bunda nako bima zéro te. Nako futama. Ba temps perdu nako futama. Pour ta muto sombi lo pango ba piara mutu préavis pour mutabima na yebi ngote. Ato sombi lo pango kuti ba locataire ba piara mutu préavis mutabima. Mais au BRS yemo azo comprendre te. Film nini yango ba kondi na biso to yebi ke bo ben touchable mais au film nini na mu konzo kutu na yebi ba tengeli ngana kombo papa na ngai na mama na nga eza film nini yango bongo sa biso na sebo ba kondi mais na likolo bo ba kondi te mu kondi mso aza wa Pierre Pema. Ce n'est pas possible, manque à respect, police manque à manière, donc na yébité quoi, na yébité. Ndako lukelanga solution boto sani ya fundi ngapena okene ngapena ofunda kadi tona biso même moral mais comme moi ramwa ya parquet et comme ramwa justice parce que ngapona récupérer ba travaux combien na sala kuno to signer na papier au kolonda ko devoir nga beaucoup d'argent madame au devoir nga beaucoup d'argent bilom so zakate ma copine ngana ozo cherche nango mais et vimba ka to katara ndamdambo au devoir nga beaucoup d'argent na olanda ba reste nga to na rotika était en fait na ba reste na ba reste mais procédure onde o kolo lupangu yemo ba reste azo ebate na lupangu ne nani ya ko bimisa bato wona des grave c'est ce qui est plus grave. Au couple mo politique ba sombeli mwana na bango to boyite ba sombeli mwana na bino couple politique ba sombeli mwana na bino to boyite mais façon oyo ba policier ba ye eza pe bien te toza batu hein toza batu baya ka mama biso to sombi lupango oyo to biso to gagner procès lupango oyo mais ba bien na kati kuna eza nini botali contrat na ngai po ba bien nga eza insérer na contrat botali ba biloko nga na kotisa biloko nga valeur eza na sol eza na plafond bo et puis boye bolobi to nous n'avons que 20 minutes. Nous savons que 20 minutes, bima, 20 minutes, bazo biloko bazo boaka ya boaka. TV pandanique pas et comme il rebonde de la bango dirait ngana sali likambo. Vraiment.
si 5 heures bacalcule mpenza samedi oyo babiro eza kokangama baobenga intervention te baosani te so bayebisi nana e ata topesa 6 mois te mais lopango eza na baproblème mama lukata 1 mois to mosusu likambo wana nsima bayeresa ayebi te mapolini ayebi te mapolini ayebi te couple politique wana ebimisi kombo madame moko mais sikoyo nani mama Pauline baswanga na lupango basamba kala ya lobi alonga kala bazata na procès te batikali kotindele lettre te baeresa azwi te lettre te po ye patindela ngata lettre baeresa azwi bisanga mana na koyebisa oke na problème na procès comment nazwi lettre te nazwi appel te nazwi mukanda te baeresa étonné pardon bilo na ngai sa kati na tema na bozo benga na ngai bobo manga lelo bobo manga dans na 5 heures on a fait ngamo na bongo manga moko na banda ko dévisser ba nini ba tata na kosa liboma na kobunda ne na munduki ayebi nga pe bien te na kobunda ne na munduki bande on a tiki bino na bayeresa sa ba crise attention soy na obima en tout cas ba client nga boye ba ke nabimi maintenant obima maboko pamba nete parce que déjà mbongo na ngeza belé pa bayer et puis batant na nga et puis garantie comment contrat na ngeza 3 années renouvelables donc batant perdu on a na cause à la dédommager ce qui est sûr non raté l'autre non raté à $1 non raté à 1000 francs non raté ngote boza bien vraiment boza na bino bien